Cher amant, Navanda. Bonjour papa. Bonjour maman, journaliste. Non, santé très kitoko makasi par la gaste et je n'ai pas surtout kuta na biso na bima. Ya solo. Comment on a battu dans la vidéo? Comment on a ezali monsieur José Dinanga naza maître parmi la sécurité présidentielle tant bayaka wana poto biso no to tchaka mamno sur na marche pour na geno président Tambola wa sans gaz un problème. Azara sécurité. Babilone bo assurer la sécurité. Assurer la sécurité il y a président de la République. Alors comment on a les loba congolais en tant que maître en sécurité, comment on a les loba congolais ba yoko voter? Est-ce qu'on s'attendait qu'il vraiment la discipline ou pas? Bon, et ça c'est un travail qui a été déjà fait. Hein. Et c'est l'homoroté Geno, Gagalelo, tout ça, non. On a vraiment beaucoup travaillé pour surtout pour travailler conscience de la diaspora. Puisque avant, les diasporas n'étaient pas des diasporas responsables. Mais là, il y a des diasporas, il y a la musique, le théâtre, et tout. Mais quand même, il y a aussi des diasporas qui sont responsables. Les gens travaillent vraiment dans les fonds. Et chaque personne commence à prendre vraiment conscience qu'un nom, en tout cas, n'est pas donc, Valère, on est en moins tout ça vraiment surpris. C'est un travail que nous sommes jeunesse pour réveiller quand même conscience à tous les peuples congolais et les diasporas partout dans le monde. Ok. Alors, difficulté, nous savons par rapport à la sécurité et l'organisation, parce que à mon niveau effectif et Baksami quand même au niveau de la sécurité. Non, on a dans le Bézali, premier meeting, il y a président Félix Assalango en France, en 2019, en novembre 2019. Donc, il fallait que le président a conquéri d'abord le territoire Yanini à France. Le meeting est très très important. Il y a respecté le président il y a France, puisque il y a doute, c'est l'élection pour la conférence de presse entre le président Félix et Macron, avec la compromise à l'africaine. Il y a travailler trop pour nuire pour nuire faux candidat pour président à 62%. Mais en réalité, il y a rattrapé Bango. Il y a un président non, les gens les drillants, tout ça, ça c'est Sony Makassi. Tu vois? Mais en tout cas, au niveau de sécurité, mais tout ça, Moussala Makassi, il y a un meeting les gars qui peut très bien. Biso ba auto ba gazaki biso. Pour la première fois que nous avons pouvoir il y a président Félix a na poto na diaspora ba gazé bato. Ba CRS na ba police musu ba gazaki biso. Mais juste non pour na makamwana il y a président Fachibeto. Mais il y a au moins tant tous ça les lots to kutani boy. Kwa makamwana les gars qui bien. Les lots oyo ils ont continuité. Après si batu nous sur confiance et tout ça. Malgré on n'est pas obligé tous de travailler tout autour il y a président Félix. Les hommes mouton rejoint à lundi, mais le mardi mouton sous rejoint. Mouton à mardi. Les appels aux appels mercredi à Zali, ou aux appels jeudi à Zali, ou aux appels vendredi, samedi, dimanche à Zali. Donc nous sommes beaucoup aux opinions de mon côté. Mais sur notre côté, nous sommes tous à soutenir toujours les président Fachibeton parce qu'ils ont honneur à saluer surtout la diaspora. Depuis na botama na tigala pour voter. Donc c'est la première fois voter. C'est la première fois que je viens voter. Tant que vote sur les gars qui a 2006 Nazaki à Paris, na 2011 Nazaki toujours à Paris. Imaginez un autre quitté déjà Mboka 2 ans quand on connaît Kanambe a eu pouvoir, il a surtout quitté Mamoni en 2003 on a un poto la Belgique. Tout ça. C'est la première fois en 2023 on a voté. Et là, tu
tu vois. Il y a un moment un peu plus vraiment na esengo moya kosakanate. Il y a un moment mutazo ebisanga mamwaza contre président Félix. Na lingu tatelo kwana ta mukete. Il y a un moment qui a biso toza ba wazalendo. Moya komba na nga même na tia quand même point sur tout côté ana. Na poto komba ezali société. Na poto komba kominde ba wazalendo. Tous les peuples congolais bisikano swazali il fallait bageno comme wazalendo aza so combattanté. Ce combattant aux Wazalendo, il faut que vous allez le ceux qui basali biso appel na niveau ya Congo que notre kende to kota na kabinemi en tout cas tous allez disponible pour nous bunela na mboka na biso jusqu'au sacrifice suprême. Mambote na bato wala na image. En tout cas bambote na bande wono surtout bazolanda chaîne oyoyo ezamba liboso pe na kutana na bino na MTV MCT TV en tout cas image en tout cas na sepeli makasi na niveau ya professionnalisme malgré la solution mandam non oswani singa ite na convoi eza na ambiance ya esika ba de père et de mère bazali ya on mutesala ka bongo mais sinon en tout cas merci pena merci na ba téléspectateurs nosto balanda bino partout dans le monde nabi que landani partout dans partout dans le monde donc nzamba pambola bino stopé en tout cas bon courage na msa boza bosala. OK merci beaucoup papoza mo liloba Isa esengo mingi merci d'abord na parole bopesinga comme langa Sami Dingituka Ngemba nazana esengo mingi komona ke ba congolais toza penda na motivation ya koya ko voter parce que ça pour la première fois ndenge ndeko autoloba ngai personnellement na sala ko participer na élection là que ndeko voter depuis tobotama vraiment makambo to monango te ezamba liboso to monango et surtout toza na mboka mopaya à l'étranger on a pensé à nous ça fait vraiment un grand plaisir c'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo tozwa président oyo asali lokaboye donc ezalo moko vraiment à féliciter à acclamer donc merci Nabino Pendeng Bosala Moussa Nabino de façon que beau pèse un message à travers le monde image que les Congolais cette fois-ci sont debout pour pouvoir défendre leur pays. Merci. Na pesimbote na ma femme Marie-France Dingituka na pesimbote na bana nanga nyonso na lingi bango mingi na pesimbote na bana na Nzambe nyonso parce que nazali serviteur de Dieu naza pasteur na pesi bango nyonso bambote Nzambe ya lola a batela bango et surtout na pesi bana Congo mobimba libota na nga pe na Congo famille Ngemba mbote belé Nzambe a batela bango tokota na mvula sika makambo bien lisusu toza ko espérer que année prochaine avec président Nabiso Sika Azoya na mandat susu ya bien comme ça makambo pe ekolekana bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. OK, merci. Ezali kamwali suri kono na lisbai bate tolobaki na papa Félix tolobi fachi tokozale kenge na mboka yamba loyo batato yo na ba mamoyo bayi bate tokozale kenge na mboka tokovanda président lobaki na biso to vanda tiler bakokanga ba fichele biso nde to simizela to toza déjà na ba café ya te bomela na café po boza leveiller po pongier ya te bomela na café l'air bakokanga nde sikoyo ba porte nde sikoyo wana to bandi deuxième lisolo on peut pas faire deux choses à la fois awa ezali kamwa lisu likolo na lisu mais récite assuré nde ozomona soko lingo voter lokolo zawa na Paris okanisika ipendenge zalaki okimimba oke voter soko lingo voter okanisika ka bana na biso ndenge bakoma ka ba ujana bakoma ka ba shege okanisi yango ka kolobi je préfère avoir 100 enfants na kati ya classe moko que na mona 50 bana na balabala akima ke no voter omoni soko omoni muta koti kuna pona biso tozo voter te biso tozo kenende ko consolider les acquis OK voilà système ka consolidation consolidation voilà on a le bien dans le bien consolidation
consolidation des acquis. Ok, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Lilo Bezaka lelo donc to sepeli déjà ba diaspora mala liboso to voter. Et sengo eleki pour la président la biso Fatima Mwaseli biso. Donc les awana to voter kaka. Voici ça musala. Totala na mbula ka mukio asali botala na tabino mo ata mutema mabango. Botala na banzela. Mais na nous de silité. Centre financier yango et sili. Tala to voter Fatika ande ba embelezaka ye. Okeba wa ko pona munguna pamba. Yo ko pona munguna. Pona mona mboka. Oyo ko pona barabasi pamba. Keba. OK. Merci beaucoup. Maman comment nani? Maman tout dit manque sur na zana. Bonjour maman. Oui, bonjour. En tout cas, je s'appelle Makas. Donc jusque-là, donc réussite est assurée. On est vraiment très contents, tout se passe dans le calme. Donc, tout le président Banga Tetola, vigilance est dans Makas. Dans la dernière ville, on s'attendait qu'il y ait une kimia boy. On va congolais, bon, les Congolais, donc ça dépendra de la président Mboka. Donc jusqu'à te comprendre que aka Congolais a dépression tango ba bazalaka na 20 ans wala. Congolais a président mwana Mboka. Congolais a président oyo azo kitisa ye mutu evanda nien. Ba tcheli biso café. Ba la liboso na France to voter. Bongo to zala kimia te bonne. Donc bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé ya kitoko mingi. Loko apeda cha lelo nde sembele ki makasi. Yango santé ya kitoko lususu koleka. Bando botamo voter combien de fois na vie na? Keba na yo piqué mpiaka. Ko sa bo etel ba question nozo tuna. Bandam na bota mamba liboso na vie nanga. Mbali boso na vie nanga na voter yango. Yango donc les olaxa ke na liboso makama bien ça le quand bando voter boy c'est que nzele ya bien quand na 2 ans maman mukinzele ya bien continuer na ba question na za pona koloba. OK et le revenu koloba na bateau ba faina banda ku bazo loba bazo banga boya parce que il y a des Congolais et des Congolais qui ont peur de venir ici à l'ambassade. Na bandino na mekiele na si boyebinga na l'air to saki ko s'enrôler o ezasko to ye ko voter bandeko bo bange lokote mindondo ezate kande na lobaka liboso mindondo ezate. Bonjour. Et là on va les Congolais comme on a tous les Congolais qui sont là pour voter depuis voter le seul candidat qui parle de la diaspora. Il n'y a personne. Comment on a candidat mon côté na Katia Poto. To sali campagne mon côté côté la bino. Pour na bango vos existaraté. Faites le bon choix, choisissez le seul candidat qui se soucie de vous. Et là on va rassurer biso. Nazo rassurer bino ngai bomo na kanga bo solarana ngai boko ko interpeller ngai. Ba mususu bomo na bango wapi. Ba sali même pas campagne, ba sali tout le Congo à bout de milliards. Ils n'ont même pas été capables de faire une réunion pour parler avec vous. Pas une seule fois elle a rencontré les Congolais de la diaspora. Mais la diaspora congolaise, elle pèse 10 milliards qu'on envoie chaque année. 10 milliards. La diaspora, elle compte, la diaspora, elle pèse. Votez le choix intelligent, numéro 10. Le reste, là, c'est du bruit. Merci. Merci. Papa, présenter, se présenter, t'es comment on a dit? Alex Kazadi, papa, on connaît. Les Kazadi, beauté, comme il a beauté plus. Les Kazadi, Moudabana Makamboyo, Adilondele, Moutonga Zaliawa, papa la Rabatem, Adilondele, Yakawa, Adilondele. Donc voilà. C'est là toutes nos questions, candidat numéro 10 quand même. Quand tu n'as pas fait changement à RDC. Regarde, je vais m'exprimer, après on va dire que je ne suis pas là pour m'exprimer. Nous sommes dans l'ambassade. Oui. Mais Pardon. Ici, je termine, après vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Laissez-moi finir d'abord. Après je suis à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. On les a arrivés à candidat présidentiel Rex Kazadi, oui bien la diaspora, à Salibane Belé na combat, a postulé qui na députation et Lelo a postulé na présidence. Donc voilà, il est là pour voir comment ça se passe. Donc pour la relaxer, un vrai soda à diaspora. Parce que Abana Lelote, si a comme Sika Zaliwana, c'est pas pour rien.
rien. Donc, Congolais, tu continuer. Maman, la Rali Bissanga, on est un candidat présidentiel. Alors, on a Yambi président de la République. Nabi Mgolamon a été. Dans les échanges à vie, il fallait saisir en haut. Donc, voilà. Tu continuer. Tu continuer. Tu continuer le discours à Bisso. Car on est dans l'Obaki. Tant qu'on s'enrôle, et Zaki n'a mis d'ondoté. De la femme qu'on a voté, et ça n'a mis d'ondoté. Bah, opposant la bandako. Opposant bisika à gauche droite. Bon, bangé l'autre côté. Boya, to voter. Congo mérite mieux. Nzele za polele, to za na kimia, to za na sengo. Boya. Oya biso mboka ngoyo. To na mutu to voter te. Ngana olo bakaka. Ngana musakata 100%. To za un système de père et de mère. Le bana munora gisakata. Même olo. Bana kisasa même moi ke musakata mais le pio. Bezapi ba wame. Bezao. Mais allez au pi, on l'ambassade du Congo. Allez. Biami, Ngamwana Moussarata 100%. Dans le système de père et de mère. Merci beaucoup. Nous profiter dans les médias pour influencer. On a voté d'abord, après je suis à vous. Vous avez la population. Il y a beaucoup de candidatures. La population, vous allez voter à Willy Simis. Vous allez voter à Mohamed Ali. Voter Image TV. Je suis rentré de prière. Merci bien. Avec plaisir. C'est pour la première fois Congolais à soit candidat à la diaspora. C'est pour la première fois. Donc c'est pour la première fois la diaspora va soit candidat fait la présidence. C'est ma base. C'est ma base. Base nangai. Il fallait Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Bonne santé. Ça va Kitoko. Santé Kitoko. Ça fait combien de temps la vie au votant? Au lobby? Ça fait combien de temps au votant la vie? Ça fait au votant qui vert na rouge. Na époque vert na rouge. Vous allez la troisième fois. Oh deuxième fois. Deuxième fois. Na vie na. Na vie nanga. Kota la âge na yo. Ouais. Si on faut voter première fois. Plus de 50 ans na sina voter qui. Comment la journée elle est longue? Non, c'est événement biso na bana otoboti mikolo yo, toyi ko voter. Na ba games biso tout toyi ko voter wana ba daju. Donc mbala liboso ba voter. Ba passer voter deux fois. Tango ya vert na rouge. Tango Mobutu. Biso to voter lelo numéro 20. Fati. Ba Congolais na sina lobaki na yembaki. Biso ba son numéro zakaka moko. Numéro 20. Yaoundé avenir ya mboka. Normal. Merci, normal. Bonjour. Parisienne. Oh maman la bana. Bonjour. Bonne santé. Santé ça va. D'ailleurs voté mon Konzamboka président de Bisso Fachi Beton. Ah bon? Mon boulot a été calme, mais toi on a 4 ambassades en direct de Paris. Ça va, mon boulot a été belle non. Et on vote Fachi Beton. Fachi Beton, c'est la maman. Posez question. Comment on a Feli Kabea. Ouais. Ok. Fais un message na Chiluba. Non, na Chiluba, il faut na lobaka na Lingala. En fait, bon, na banane na Lingala pour na zonga na Chiluba. Donc, elo na lingina loba na ba Congolais nyoso ba kolanda émission oyo. Ezake non, on a trop perdu l'état na ba histoire, il y a ba vérité des urnes. Et là, chaque peuple a exprimé voix
voix na ye ngai na exprimer oya ngai voix na poni candidat na ngai. Donc tout ce que je vais demander na ba congolais nyonso bazolanda biso ezanini mutu moko te ngai na tikala ko voter pour représenter ngai na potote. Donc ce que la manifestation na osali manifestation na ona ndenge na yo ngai na exprimer oya ngai voix. Donc mutu moko te aya ko représenter ngai te. Donc on n'a jamais choisi des Congolais pour baza la chef na biso te. Donc mutu na mutu auta na mboka na ye, auta na pays na ye, auta na makamu na ye. Donc il y a pas de chef, il y a mutu moko te awate. Voilà. Alors c'est une goloba na Chiluba donc. C'est bon, mais ça il y a déjà l'équipe. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la journée à l'élo pour la prochaine fois? Pour la prochaine fois, eza que ba indication za la claire. Ba indication na ba bureau, il faut eza la claire. Neti ngai komo na ngaka beya. Donc du coup na commis na bureau, ba commis kalongi. Donc il faut na se référer par rapport à référence soit. La référence soit n'est pas trop lisible. Donc il faut étudier très bien pour orienter bateau puisque awa facteur temps est très important. Donc koya otoye awa c'est parce qu'on a sacrifié du boulot. Donc il faut ba indication pèse à la bien de telle façon que nous mutoyer à côté na bureau à voter. Mais à part ça tout va bien. Nazuma nommer la café. OK, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a Julie Mujinga. Julie Mujinga. Malukai. Bimpa. Ou dit Bimpa. Dit Bimpa. Ah OK. Message yokolo pour la journée lelo. En tout cas, eza journée moko ya esengo. Moi c'est la toute première fois na voté depuis na botama. Na botama na période à Mobutu na Zaïre. Lelo tozongi sous na Congo, c'est la première fois na voté. En tout cas pour moi c'est un plaisir. Pour moi c'est un plaisir. Il y a voté mon konzi mboka pour na poni pe numéro 20 na poni numéro 20 moi na mboka muto azobundela mabele même David na Bible abundela mabele David na Bible abundela mabele yango na Goliath atelemaki neti batelemi boye bazoya wana bazolakisa biso bambongo banini David alobi te na bundeli mabele donc biso toza bato tozobundela mabele yango na poni numéro 20 Fachi Beton a consolidé makambo asa bandaki déjà pe aza mwana mboka la kisi bilembo ke alingi mboka donc to voter nga na voter tala na voter. Merci beaucoup. Alors bonjour maman. Bonjour ma souci no ezali na loba yango yo bilembo l'accent cameraman azotala cameraman tala bilembo batindelinga yango yo na groupe na ngai ya Nzambe osala nza bilembo oyo mwa mobalo ya sali yango 59 bilembo oyo asali na mikolo muke ebongo tango topesi ye manda oyo nayebi ke 59 oyo ekozala 159 ekobakisama pe topesi ye manda etanke mwana na biso ya mboka asalela manda wana pena na sembo biso to banganisi tomona penza bakolo mabe tomona ke manda eza ya solo to confirmer manda etanke ba mama na ye to sunga ye to leli to sunga ye po na Nzambe amona ye lokola sakolaka na 2019 le 23 juin ke aniati mabele mboka aniati makamoso mabe o elekaki na mboka biso to apuyaki ye to lalaki na stade une semaine po na repuyer po na mboka to yebi ke azako kende likolo loko moko kozoma ezate to yebi ke asa akei soko manda simekoya to kopesa ye ba misu basala ba 30 ans na manda ba 10 ans manda pourquoi ya tungisama asala ka 10 ans kende non biso mama to boy en tout cas to souhaiter yo papa bénédiction kitoko bolingo ya solo mama Denise na kata ndaku na yo azala solo mama motelemi ya solo akamata alata Abigail akoma biga papa nanga nemi abundaki pona mboka lelaki moko babaki neke mboka no eza na désolation yo pe lela ndengo zolo beso maloba pamba tolingi te avec promesse désolation ya solo kota na motema na yo ba guerre sila mboka ekoma na kimia tolia malamu tolala malamu kuluna esila maseti eleki na mboka papa maseti esila ata tolali na biso nzala me maseti eleki na mboka esila merci na bokonzi to baxel yo lusu ya koleka na siko yo zala na France ozaka na Paris to ou tu province naza commerçante ya Kisasa Paris mama na ngai te na mota ba kiti na ba bilokos na ngantie na ba magasin na ba magasin na commerçante ya mbongo ya mbo niveau na te na 16 ans na bandi commerce bientôt na ko 70 ans na ko tika makama papa mbana avec béton encore na mbongo ezo ya ebele
Merci beaucoup. Donc voilà, ma maman est à Paris vraiment. Ma maman est à Paris. Ma maman est à Rosepela. France, baza d'accord. Babi na événement oyo, oezake banda babotama depuis Congo ils à la Congo. Depuis à l'époque il y a étant indépendant du Congo. Donc depuis banda nanu diaspora a voté. Donc c'est pour la première fois. Donc tous les Congolais baza vraiment d'accord na initiative Oyo, chef de l'État a tenu la diaspora en place. Donc voilà, tous continuer l'exclusivité côté la vote parce que tu as vu ce qui bino te rappeler qui bino il y a 5822 électeurs Oyo Basanrolaki. Donc là tous monde a batozo kende batozo ya. Donc tous là 5822 personnes Oyo va voter la journée il y a les lots. Même s'il y a beaucoup de candidats mais quand même les électeurs basés au nombre de 5822. Donc tous la gaga, tous la nabino, en exclusivité na MCT image. Donc voilà, on est là, on continue en exclusivité. Donc tous donc voilà. Bon moi là qui déjà arrivé à Juna Janana, couple Janana, et donc voilà. Après le président Rex Kazadi, donc moi là qui déjà, on est là, on continue avec notre travail. Na caméra, on a demandé moi ça m'a défendu à Ramon à Paris. Donc on est là. Président Gillier. Président Gillier, bon maintenant il y a un trafic biso. Non, on a trafiqué biso. Non, Maman Dembo, international. Bonjour. International. Bon retour à Paris. Bon retour à Paris. Merci beaucoup. Séjour et l'équipe. Ah, séjour et l'équipe qui toque au main. Ma fini. Ah, on a raison comme béton. Ma fini. On a donc Bata Belgique, en tout cas, Bozo Sala bien de Bisso, Bata France, Bozo bloqué Bisso. Bisso, dans un projet, Bino Bozane Loni. Bisso, dans un projet. Quand on dit le combat c'est nous. Bon, Wazalendo, c'est notre frère, c'est nos frères. C'est on peut baser combattant, mais na qui militaire. Baba milite. Bisso, Tozaki, Otosaki Moussana, Bisso, il y a un pacifisme. Token un pacifisme, to gagner. Aux hommes, il y a un toke, tochena ba Wazalendo, baba nananu, tokende poso kaka élection sili, nde sukoyo liemoko a repesa ordre, Wazalendo bozonga sima, après to attaquer to zwa intégrité territoire, to récupérer mboka na biso. OK bate, Rwanda peut to récupérer président na kata Congo. Général de Gaulle, une question. Bobundi pendant plusieurs années, pourquoi diaspora jusqu'à présent, Mozolinga va soutenir moko ya bino ya diaspora? Mais moko ya diaspora to moni abimi kasi yo wana Félix Abima giti. Hein? Yo wana Félix Abima déjà moko ya diaspora. Félix aza moko ya diaspora. Atambola bomona atambola na gare du Nord awa. Atambola pe na 10 midi kuna na Belgique. Bolingi su ndeko so so sunani so. Bon candidat ka moko. Mais asasko po aza mona poto azalaki awa tozalaki na ye akotaki na kati azab secrétaire général ya affaire na Libanda et intérieur extérieur Libanda. Donc azali lokola c'est CG Kabuya. Yesu azali na kati mboka. Mais atambola ki déjà ayebaki ke tokenega toujours na pacifisme nde yango ne tokozwa pouvoir. À part pacifisme tokeni bakena na nenga babitumba o ba rebelle bimaki ya mbongo ba groupe rebelle bimaki ya ndenge na ndenge. Yango bomonaki papa o mboso lobike quitter na ba groupement ya ba rébellion. Alobaki yango pour ba groupe les gars ke belé. Maintenant facha koti alongoli bango babimi atei bango botika ba arme bande ko la so ba kufie belé. Le quoi ba kufie belé to ça a besoin to sangana to ça bomoko to tonga Congo. Banguna bazo ya pa ba yiba ba manga na biso. Biso nzete tango tika la vidi to zanelo côté. Il faut biso moto tellement nzete na biso so ba manga ko na rete lo pango biso moto yeba ke otolia na ototeka ozomona et ça swana donc moi na mboka tango lobi ba diaspora ye aza déjà diaspora mutu fachi aza diaspora comme on a fachi boyebi ki ngam na pesa kango oui on est ba na po c'est mon grand frère c'est mon frère vous comprenez donc toujours qu'on forger toujours continuer mais selon constitution en mboka ndengo latibo eza trafic d'influence siko oyeko loba nini na bato yo jour ya vote au latibo et la
balakisi nini? Bon, trafic de fiance bapekisaki yango kuna awa biso na etoza na diaspora to en Europe. Na Europe naza o eza habillement na ngala lati yango. Ah eza malili te na lati boy. Où est le problème? Eza le logo trafic de fiance ça te. Le logo ça te. Mais liboso ezali effigie ya président nanga. Hein? Il y a président Nangaï. Soki na lati na jour élection, où est le problème? Hein? Problème exact. Boloba il y a bino wala trafic de fiance na bino na Congo biso te biso na kata diaspora même élection les kara awa balataka. Hein? Tant élection les kara awa balataka. Donc ngana boy na mona ilongo grave exact. OK, merci beaucoup. Pesa mambo na bato wala na image. En tout cas na pesa. Pesa rami balé. Bon, ana kwa na bomba. Na pesa na AC oya MFM mbote na pesa maman na ngai Madova et puis na PCP bande ko na ngai nyonso tout oyo bo supporter ngai na cadre masolo neto zaki kuna Bajo Kalala Papa Badi Maman Max Bato Miguel. Merci beaucoup, merci. Alors aussi c'est Abisso République. Donc on va continuer. On va continuer, Donc voilà toi ma maman. Enfin. Non, Luca. Il y a le bail déjà. Alors bail Vandakala. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Ça va bien, ça va. Alors bien. journal Lelo. Journal Lelo. Tozolia Tebiso. Tozolia. Tolier. Borolia. Bobanga te Borolia. Donc numéro 20 ou bien l'autre côté. Fachi Béton. Donc tondelio lisusu okende musika. Tolembi te. Tozaka na besoin na yo. Misala ozo sala en tout cas carré quoi. Donc bongisela biso sumboka bien. Biso tolingi yo na Paris, tolingi yo penza na mutema moko. Fachibe, mukwa tombolo be. Ah, le président le plus costaud du monde be. Chamou Chamvit. Ah, béton. OK, merci beaucoup. On va continuer. OK. Bonjour madame. Bonjour. Première fois on vote ou on votera déjà? Première fois on voté. On voté dans Congo. Non, on voté ni la Congo. Voilà la botama to ba ka to tia MPR. Ah. Depuis la to ebi sous tous. Lilo bana zani pour la journée lelo. Ah, mukontombolo weto. Mulankwasa. Patibe. Toi ça qui dit la mamouane. OK, merci coupé. Ah? Yaboye. Voilà. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment on l'a? Chris Moulenda. Chris Moulenda. Oui, Yemei. Ça fait combien de temps aux en France? Ça fait 36 ans. Hein? Ça fait 36 ans en France. Pendant 36 ans aux en France, comment la journée à l'élo? Franchement, dans ce pays mingi, je m'attendais à ce que tout coûte à des ordres là, mais pour une fois, dans mon ordre, moko vraiment ils ont salé mawa. C'est de bon augure, hein. Ils ont l'accès que Mboka, ils allaient vraiment sur les rails, ils ont qui est vraiment les bosso. Espoir ils allaient, les colos ya muko antombolo. Nenge dozali awa, ils sont nyonso kaka na muko antombolo. Mo mai wakani na nzuba bilumbu. Ye wana mu lankwasa. Soki oye na mobulu okuta na pe na mobulu na yo. Mais là toza na ndenga kimia, tozela que mandat oyo ezolanda mboka penza yetongama na ndenge esengeli. OK. Message na bana poto kala wa tongo. Bon, tozopesa un message bango nyonso bayebi bon. On n'est pas là pour influencer vote ya moto na moto. Mais ebele bayebi que ba voter mu Kantombolo. Bazala du bon côté de l'histoire. Fachi Béton, yende moto asimi masolo. Voilà. Pesa mbote bato wala na image. Bon, nazo pesa mbote na baninga ebele otala na poto. Nazo tinda PDG Bobo Newman mbote. Natindeli Mas Mombong mbote. Natindeli Jorang, natindeli mbote. Na baninga ebele oyo kutu na bosani awa, mais natindeli baninga ebele oyo bayebinga. Chris Moulenda le prince de Drancy, Yemei moto azol ba masolongo. Et bien voilà, oyo bazui mbote te balimbisa, mais il était quand même très très important pour nous remplir le devoir civique na biso to voter. Yango to yaki ko voter. Merci Ming. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Bonjour madame, comment? Comment il passe? Ah, demain. Non, mais pouvoir te commis des gens qui m'ont. Esengo, on a une observation à partout pour Natala. Donc, Esengo.
Comment on a déjà ma Congolais Comment on a déjà ma Congolais qu'on dit ma présent, la volonté de qu'on a bango Congolais. Que bino bande qu'on a il faut pas valoriser, il faut valoriser bino. Il faut pas participer à l'élection. En tout cas, c'est un makas. Message na ko basala ndako. Bo bana ndako ndeko nanga Congolais yeba ke avenir ya yo, ya bana na yo, ya progéniture na yo, ezo dépendre na yo lelo. Surtout on te vendre na diaspora. Ce que ça parents ya solo, il faut yeba ke il faut oya awa kolakisa keno ngai pe en tant que parent nazana souci na ngai moko nazana souci ya mboka na ngai nazana souci ya bana na ngai ya barrière bana na ngai. Donc yaka na ambassade awa omoni élection mais non l'état yango wana ezali eza de bandakala ozome la moitié moi café na moi biso linga semuli ah maman est-ce que na restaurant mundele semuli ala hein il faut en tout cas franchement esengo eza makasi est-ce que on imagine qui kimia boye ndeko bel ba congolais na imagine ki ngote en tout cas na féliciter ba congolais parce que nazomona maturité na bango nazomona prise de conscience ba congolais même bande ko na biso oyo bazaki na mwa ba doute parce que moni batalela ki mais bazo ba komi comprendre vraiment que non président de la République oyo toye pour na to voter surtout aza vraiment na souci na bango et na moni ebele balobi te faut to pese chance total aye a comme c'est la biso a Congo nenga lobaki Allemagne d'Afrique. Namoni retrouvailles. Au-delà de tout, retrouvailles et puis l'ambassade, ça veut dire ah on a Katia Congo. Les accords dit on a matongé. Par rapport au passeport. Et là on a passeport vraiment sur le bandé, nous avons moi to voter zate pour passeport zate. Là on a vraiment les lots sont une carte de lecteur na yo ba tout nos passeports ba tout na carte de lecteur. Bato bazo makambo ya passeport oh légalisation oh en tout cas ngai moko Saint Thomas parce que naza pa mbato batelemela ki makambo wana soki makambo ezokende bien ambassade de lelo baza sur na problème ya troupement te baza sur na problème ya ba document te soko remplir biloko na yo na internet otindi en temps et en heure bazo pesa yo réponse ça il faut koloba quand ça va bien nous devons s'y féliciter parce que tango ezalaka bien te toyaka ko chauffer bango mais en tout cas depuis un certain moment en tout cas bah ça la biso plaisir. Merci beaucoup président. Merci maman, merci à toi. Dans ce pays pour yo mon angata na mulili. Ah OK. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.